plus ces vidéos. Toujours Zunga, abonnez-vous. Toujours ya. Oh, net nice. Oh, oui. Leti, tu peux exemple. Leti, le débat tout ça, il y a innocent. Ouais, l'équipe a tenu son nombre de vies. Ce qui est un nombre de vies, on est dans la chaîne à battre. Et la chaîne n'a été. Qu'on se le dise. Non, chaîne, vu à gang, il est la chaîne. Ok, quelle est la chaîne n'a eu au monde à ce que ça va. Et ça pas n'a été. Et ça pas, il y a diamant. Oh. Biso ba journée, c'est photo et d'arabato batala rabiso. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Et ça, le coup, on côté Brazzaville, on a un peu Ndoule, on a commis champion à Congo, on a commis champion à Brazzaville. Le innocent, on a commis champion, on a chaîne à Batou. On a chaîne à Yemoko, nombre de vies, on est bétati. Et ça, on a fait profil l'omide, à Bettina Diamond. Dans une semaine, on a béti 10 millions de vies. Mais ça, on a chaîne à Batou. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Yo betina libala mangala kaka mabe. Tina mokola libala. Mangala kaka. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Thermomètre moko. On est battu na lipeka batali bo twin Canada, France. Na eso ba se tromper fort ça de moi na kin, mais a vivre na mingi na Lubumbashi. Et puis ça relationnel à l'éloté. Bah te belé ba boulé relationnel à l'éloté, à l'éloté. Parce que le PC nga kana tantine moi commenter que diga pour yo pena suki ngwa ba sali suki ngwa ndeni. Tant yo mona ko olingi ba sala diga pour yo suki na modèle na yo. Foloti na mbongo na western. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Ngana lobaki na okende ki ngakati te. Mbongo na ngaso ba chenga na liste bozwango boyelinga na pesa ngo bana miketo en filmer na pesa bato ba cadeau ba lia. Ngai na zoka déjà moi mukie obi mwana moko lem sosali une semaine alia musunité na Congo kana Kenya amona ata musuni boyote ata fromage apa mona boutique alia yango bato ba souffrir ya to kena ba distraction na te donc ngai po na ngai donc makamtu etambola bien so makamtu etambola bien mukili pe ekende bien yango idéologie ekende bien makamtu etambola bien pour tout ce temps so page ba comédie to so là makamtu so to est essentiel ya so là vraiment mais tout c'est comme si on tambonga des bandes à London TV avec des Bruno original. Un comédien, c'est un journaliste, mais je ne pas ça na monde voilà. Yo pe na mona ko na film a bosser. Hein? Malgré ça do chroniqueur. Au côté ben na film. Yo pe ko yeba ke na ba comédien na leki na monde ngoti. Ah na leki ko na mbo. Mais biso tu to rabata mokate. Mais pour na mona c'est comme Sungembe gauche. Ve gauche. Ko buka la TV gauche bon, to ko lo ba ni na ba moyen. Pour Caleb Tukebana. Mbote na esika na France, na Belgique. Merci Jerry Kobetox. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Oui, Django Siko, moi si na ye asida africain na l'équipe na émission la sinda ko la sinda bilamba, mais ce que obi YouTube comme elengi moko. Soit au niveau secret na bino pour bimisako na ba YouTube. Allez, Django pe ba ye ko timbela obali mwana batu ya mama olangi. Mwana représentant de légal ya église na minute oye wana. So ake na obala ena ventiler le rôle à Kevin ce qui casser. Donc et puis ça a 3 nationalités. Oh. Kambali wana. Mo Django zo mona za longi bogaro bi bela ba bogaro ba escroc fort bali mbisanga. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Totala nanya ko beta ko le kabaninga. Et puis bolongo les tensions ya ko le ba ke bato ngana beta musique ba vite. Héros. Yo li ngono zo ko na Dartilo. Héros to zo na Dartilo to zo na Foni George. Monde comme monde Android. Ato boy tous les artistes ba na chaîne YouTube. Si yo boya YouTube ndé. Maba congolais so so ko connaît lo mo boyo to mo na mo dénigrer ngo yango te. Biso to beta rumo demba nem te boma musique a Congo. Yeba ngo le londe ngo na presse. Tala bana na ko ba sibi a jabate. Ata beti rumbani. Mais t'as déjà ça terreur en Afrique. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Surtout il y a nani les chèques na YouTube. Ah félicitations pour mes idées moi bien vraiment. Donc on a fait rigolo la TV. Fallait pour pas TV, bien appelé TV. Oh depuis que TV, Adada TV. On se doit avoir vie, tout doit avoir abonné. Tout doit avoir vie na abonné. Na abonné ba bomba tanga lebi ba abonné fali. Fallait ça na 1,800,000 abonnés. Na ko tonga siko o mono. So boni mutu abomba babone pese kaza yuma so banga. Like ça babone na yo.
musicien alingi bamisien nyonso na babone na minute eza Fally Ipupa baotu batika bana ba 500 000 fala koma dena azo atteindre déjà 2 millions. Est-ce que oluka nzela te pourquoi t'as pas Fally Ipupa le toyoka pardon Jerry Kobetox. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Aboto l'Afrique du Sud place à aboto li États-Unis place à deuxième place. N'indistra cinéma. Donc Nigeria a commis un de premier, Nigeria a commis deuxième. Quand on a Google. Sur biso to la carte ba Nigeria va tricher biso. Mais il n'y a doit boya 90 000 $ à contrat film. Si on a banda ko jouer banda 97 000 on a joué combien de nzonzi. Ata pousse na nango. Za mutakala vraiment, ozama mutakala vraiment donc mutakala. Mutakala ko na lingwele mais siko problème ezali to kwani na fomboka. Mboka mo boye. Eza siko to ba fomboka nini bato ba gérer ki yango ba ko valoriser culture te. Là ils bato à chaque fois Goldberg asalaka film moko aboya mama catch. Amoni que non c'est distrait na catch. Plus c'est vidéo. Toujours zonga abonnez-vous. Toujours ya. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Alhamdulillah, louange à Allah toujours notre lobaka sans jambe mobulu parce que yende mtape ça souffle de vie avec force union so yango biso ba oyo vraiment donc tozala toujours na simanaye notre lobaka toujours alhamdulillah donc Prince Kali parfum de la presse avec 100% vérité oyo et la rabino toujours actualité na chaîne c'est moko de Bands à London TV là directement je vois mon boss de Bruno original na kata à Londres na peso mbote patron place aux Ali donc ba bien biso le système ya couvre-feu et bandi donc 21h déjà juste moi na atana kata ndako ni mutuka ni nini policier kolo mukili a otambola na mukili na ndenge zalaka toujours kaka donc soka monio ga libanda et à la 21h 2 minutes yebaki arolia yo yango biso to betaka toujours émission moi presque les parfums de la presse 100% vérité na yambeli bino lelo Jerry Kobetox 207 na mesana kobenga ye mutu na nga ya kala vraiment donc merci na Patrick Lukelu le consultant na 4 Afrique d'ici doit na peso mbote mon vieux Gabi Mbuta moi na muzomba solo na yebi ke kalate bana mo baro bukuta moi soso na palin ndenge zalaka Sami le bonheur yemei na kata lista ndenge zalaka toujours kaka donc Manasseh Bouita merci na ma caméra pe merci na ba très cher fan na nyonso oyo o balingaka Prince kana ba conseil na ba numéro za wande bobinga kanga ça la bien peut-on savourer toujours bien doucement avec Joli Moulouba doucement vraiment beau télécharger la chaîne YouTube na Joli Moulouba peut vous s'abonner pour ndenge zala toujours Manasseh Bouita déjà invité na nga ba mona déjà ndenge zala l'autre sur l'actualité les 18 ba disque bimi et belé Héritier Watanabe abwaki miel de son abwaki fait rigoler la jeu de nuance abwaki Fally Ipupa El Maraking abwaki bato ba belé babwaki Jerry Kobetox bonjour. Ah bonjour Moutunanga Kati Prince donc yo ebika kaneka utolo bana toza ya lelo te touti musika donc Jerry Kobetox yeyo 277 de la presse beauté à deuxième république donc Papa Litutu donc mobala mbumana zolo et puis mobala Litutu Jerry Kobetox mosali na bango yeyo donc na sepeli makasi ya kozala na plateau na yo ba question eza yo ba réponse eza yanga quoi sauf que na lobaka vérité. Il y a un peu de 100% vérité donc tu penses la vérité na vérité mabala ba comédien félicitations maman Kalunga fête za malelo on a moment déjà ba outil déjà commis donc bazo que déjà dans alliance wana donc masolé sur les calme on ba comédien ba bala raté et puis na avertir déjà moi ba ta poto bango bazaka so ba yoki mutabali mutu akini amemi ngambo soki tobali mutu apoto musala bango ka kobala ba ta poto maman Kalunga bali oya ye ya banda kala mais to selon Jerry Kobetox to bombana mwandambu félicitations à président du Capri aussi. Voilà, c'est la handicap. Voilà, nous sommes vraiment malgré l'ibala oyo en tout cas l'ibala ça li buzz makasi na internet le rôle l'ibala dikapu ezati. Merci de bon moment de solo lango. Merci na linga we moi donc Jerry Kobetox moi ambiance on est ça la bien mais je Kobetox boni santé na yo boni mouvement boni ma activité na nyo ceux qui ndeng. Non, ba activité zo kende bien surtout si ka to za eza pa ya mon vieux Kanimbu yamba na okapide na bloc na bula wana esika to kutana na ba DJ waka banini. Donc tout sur la masolo donc un groupe ezana on sauf quand aussi moi ba repos parce que tout tika baba na ba fêter bientôt pe bazo zo filmer na bango parce que batebele ba comment tenir rigueur gérer comment trop chronique groupe négligé yom to sala ba intel yom to sala ba intel mais cette fois-ci bana bazo yana na biso TV tu vas nous dire moi ba chaîne moi belé donc musale kende bien puis chronique ezo kende bien tozo que ça va bateau bazo bunga tozo que ça ba on nzela donc l'activité la ville est calme donc ne peut pas poser. Ouais, la ville est calme, Jerry Kobetox, tout le monde, vous allez rappeler, moi, vous rappeler musique, vous allez rappeler les musiciens. Tu évites date, c'est le 18, c'est une date sacrée pour les musiciens.
presque belé ba pona le 18. Est-ce que moi analyse na yo pourquoi ba pona le 18? Voilà, bon, ngai selon ngande na yebeli le 18 wana, mutabandai masola le 18. Nenga na yebeli za Fally Ipupa. Mais na yoki pe na bandeko na ngamso ba chaîne mususu lokola ba masana mo auto ya mangane miso bien héritier watana be mutabandai makamba le 18. Mais le 18 eza date ba to za na calendrier. Et puis ngana sepeli parce que le 18 wana nde ba tcheki bango nyoso wana bien. Ngana esa ba musicien ndia eza pembeni. Ole bondo sona bondo finga na neba finga na batie na bo beta ndendu le combat cage. Ngana sepele makasi na date le 18 wana parce que ba ponaki le 18 décembre déjà bandi ko beta ti bomba le 25 ba petit ba bini biso be ba mikolo le 31 to bini malgré le 18 ango ba ko ipe na faux pool couvre feu zo banda lelo. Mais na moni déjà Karine Mokonza boakaki déjà na ba 23h so minuit. Na moni déjà Fally Ipupa papa boakaki déjà déjà ba bazo savourer déjà son déjà. Parce que avoir qui fait album mobimba deuxième volume à toko soana héritier watana mais dans yo qui ba bien so boka na 16h faire rigolo la passe à bois qui déjà son parce que ngana côté na chaîne na qui déjà son donc alors clip peut-être kobima si tu as fait rigolo nyamangwa na yo a fait rigolo na biso wapi donc c'est quand on a débord beneni pour na moni muso komi okoyoka soki eloko nyamangwa ba musicien ba kana ba chuki na ba mo ba beta na kati aibi que tant lobby mo yo kanga mutu moko boy mais ngana sepeli makasi parce que yo ebi politique et kangi internet danger politique comme beta ba nombre de vies ko les ba musicien ba politicien ba commencer la biso mbongo poto yamba ba on émission ba musicien boza wapi yo na ba musicien bo télé ma bo beta ba album les 18 et puis na baki mutu oki madata lelo so yo pena 10 minutes ko ki mutu musicien mota bimisi bina Philippe fa bimisa na éviter so bimisa erni on a bimisa déjà tinino une banda timbi touche de bimagi banda timbi touche abaki sortie mondiale au sortie dans officiel les 18 ah ouais et puis ndeko na biso sunani Cindy Leker Cindy Leker honorable Cindy Leker pe na mona yepa koti masolo les 18 donc ne to zabo les 18 ya lelo ezo yinda mabeso ba sangani na couvre feu et puis c'est qui to connaît lengi moko na ebisio ya dega. Donc mwana yoka na parler na. Mwana yoka na parler no puis to kotala pe na ba chaîne ndenge beti. Et puis eloko esepelisanga les 18 tous les albums e rekota na chaîne ya mutu na mutu. Makamutu ekoti na chaîne ya Kingani po ba fula yo. Po ba mise so pe bango diembela ba mise étranger trop na ba chaîne na bango étranger trop. Oh netina. Oh oui. Leti to pe exemple, leti le débat to sara ya innocent wa l'équipe a son nombre de vies. So que ta nombre de vies on za la chaîne na bato. Et na chaîne na yete. Qu'on se le dise. Donc chaîne ba view a gagné l'extra chaîne. OK na chaîne na yo mona soki eza wana eza pa na yete. Eza pa ya diamond. Oh. Biso ba journée photo e da bato batala ka biso. Eza lokolo zo côté Brazzaville moko aye ko beta ndule alo akomi champion Congo te ake bima champion Brazzaville. Le innocent so bima champion na chaîne na bato. Na chaîne na ye moko nombre de vies on est betati. Eza pe nemona Koffi Olomide a beti na diamond. Na une semaine ba beti 10 millions de vies. Mais eza na chaîne na bato. Oh, donc Koffi peka 10 millions de vies. Na chaîne na bato, chaîne na diamond. Si tu peux compter bango lelo chaîne na Koffi yemo, ka tiango te beti combien? C'est bon on est d'abord à diamond, c'est normal. Au moins leti Likolo continue na chaîne na. Il Fally Ipupa. Parce que ça produit il Fally Ipupa. Na mona déjà que ba 3 millions. C'est bon. Na mona déjà que quand même c'est bon. Papa ba tumsu ke ba chaîne ba tumsu au moins ba 3,3 millions faut mettre 3 ans. Mais fallait mettre ba 3 millions ba une semaine ba 2 jours ba 3 jours. Vous comprenez? Donc on a lingaki nde boye. Lelo to kotala na ba chaîne bango nyonso, totala nanya ko beta ko leka baninga. Et puis bon longo les tensions ko le baki bato, ngana beta musique ba vite. Héros. Yo li ngolo so ko na Dartilo. Héros to zonga na Dartilo, to zonga na Phony George. Monde comme monde Android. Ato boy tous les artistes ba na chaîne YouTube. Si yo boya YouTube nde. Maba congolais so so ko connaît lo mo boye to mo na mo dénigrer. Oh yango te. Biso to beta rumo demba nem te boma musique a Congo. Yeba ngo lelo ndeko na presse. Tala bana ngo ba Sidi a Diabaté, asa beti rumbani. Mais tadi nga zo sa ba terreur en Afrique. Tala ba zo ba techno. Oh ba zo comparer lelo na ministère so mukutu ya mukie ya mboka na nukutu beti danger te mo comparer na techno. Magaza na étranger to ko télé. Mais musique est comme ya YouTube, beta. Donc lelo album na bango surtout écoute na ba chaîne na bango total nani aleki nani. Et puis na zo invité na émission mon on sera bientôt na ezala la conférence de presse pour otanda ba caméra na tie tableau na komi tous les chaînes na ba musiciens surtout ba nani za les chèques na YouTube
Ah, félicitations pour mes idées, moi, bien vraiment. Donc, on a fait un goal à TV. Fallait pour pas TV, bien appelé TV. Oh, depuis que TV, Adada TV. On se doit d'avoir vie, tout doit avoir abonné. Tout doit avoir vie, abonné. Babonné, t'as un abonné Fali. Fallait t'en 1,800,000 abonnés. N'a pas tonga siko au monde. So boni muto abomba abonné, pese kaza yuma zobanga. Là ça abonné na yo. Musicien les ba musicien sont abonné na minute za Fali pour. Ba tu ba tika bana ba 500,000. Fallait comment dena azo atteindre de 2 millions. Est-ce que Oluganzela te pourquoi t'as pas Fali pour parler de pardon Jerry Kobetox Oluganzela te Oluko t'as pas Fali pour tellement to ka ba ken pia ba mani ki on dit ba mo bois ki sa bango yo ngo kota. Mikolo ces derniers tabino tu bo tu nga ba question na massa moya menga na miso bi. Na préparer ki on te yes. Te yé pas tu nga bi o komo ko luko za la porte-parole a Fali. Non. Akoki ko engager nga mais il faut te lobela ba valeur. Au moins il fallait pour pas sa fierté na biso leki na ba député na mino ba le ba $14,000 lelo na valeur. Fallait pour pas teke lingala à travers l'Afrique. Au moins on a bien Afrique boy. Nga massa moya bisanga na Cameroun ba benga mibala nzoto mike ba Fali. Jusqu'au niveau. Au senti peut-être que na Cameroun ba benga mibala nzoto mike biso na ba Kenzo Eric Kenzo boy na ba Chic Mampu ba mibala mike boy donc biso to ba Fali pour. Vous voyez que c'est la fierté. Ba musicien baza ba patrimoine na biso. Ngai na koki ko finga musicien te na critiquer yende na musala o sala ke o kokate. Maintenant ya na lobo kutu ndo zana zana foka para ba débat bana miki. Na ko critiquer et puis critique na ngeza nini pour avancer à bêta. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Mais Jerry Kobetox on doit soulever pour moi awa même ba politicien ba comment senga mbongo. Mais ça ba politicien te to mon appelle exemple ba comédien belé yo za monde wana oyebi bo senga presque ba mbongo. Exemple ya pasteur John, yevo maso za $20 to likati. C'est pasteur John avanda lukanzela poto, avanda lukanzela poto ke de poto. Ok déjà? Akena de aza soki na Ukraine azokota France. Kaka na kipama kamuna ete po. Kasi yango na lobi. Asenga ba tu $20. Bilo ka boefo ko loba ngo asenga ba tu $20 pour sa émission. L'ité à Kandapé, c'est comme ça vraiment au sein. Bon, au moins, toi tu as un pasteur donné, toi tu as ba comédien. Ba comédien général. Ba comédien général faut comprendre bango. Vous comprenez? Ba musicien ko ba bien ba za na ba producteur, ba comédien, ngamo na comédien, ba nyo kwa maka. C'est normal les lolem so ça ne télé réalité à ce moment biloko sala boye. C'est normal à sengala. Précisément toi ba ta mokate. Kolana ba comédien ba na ba quartier avant na shaba l'action GPT. Toi ba ta mokate. Pour Vanessa to bele comme maman Olive Sunga, maman Denis Sunga bata poto bo Sunga. Mais bokabona ti bamsuba kinda maman Olive mso yo za mpanzana. Maman Olive to maman Denis. Ngana na bango nyonso tu. Ngana za kapona bango nyonso pinga na loba ke. Ngana za gardien du temple. Yo mona ngana kenda. Mona fils mko. Ngana kenda kinga kati te. Ngana fona tika libana na revesa ba yuma o ba saka na mbongo ba pesa bango. Peut-être ba benga ko te yango kenda kate. Bongo maman Olive ngaka nena na lingwele na internet maman Olive ayebi ngate. Ayebe longi ngate. Ayebi. Bano babimi ko tongona mwa mususu lupango la ni lupango na bango babiti ka sala théâtre mais akeki ngakati o comprendre comme na kingakati ndé bosko géri ngana loba ke na okende kingakati te mbongo na ngaso ba chenga na liste bozwango boyelinga na pesa ngo bana miketo en filmer na pesa bato ba cadeau ba lia ngai na zoka déjà mwa mukie le obi mwana moko le msasali une semaine alia musunité na Congo kana Kenya amona ata musuni boyote ata fromage apa mona boutique alia yango bato ba souffrir ya to ke na ba distraction na te donc ngai po na ngai donc makamtu etambola bien so makamtu etambola bien mukili pe ekende bien yango idéologie ekende bien makamtu etambola bien po to soutien so page ba comédie to so là makamtu so to c'est essentiel ya so là vraiment mais na bien tout c'est comme si mtambonga za soutien na ba comédien bino to ndeko comment niveau moko na yuté nana le kabino na mbonga ba comédien nana le kabiso na mbongo ah wana question zo tu nga so na lobi yango lelo awa bato ba mono ni eta na loba pe so bolo na sali campagne toza na biso bata pasi bata maboki mais toza quand même na baninga oyo bazwa baza na ba sponsor bana ba moi ba partenaire na bango oh lelo pe so tele bobi ah kulutu oyo azana mwe loko vous comprenez mais moi les kazala kaka te moi moko leki ya yo pona na leka nga comédien nga journaliste bazo ko ba ko sanga na monde wana yo pas bosser yo pe na mona ko na film bosser hein mago za do chroniqueur au côté pe na film yo pe ko yeba ke na ba comédien na leki na monde ngoti na leki sko na mbongo mais biso tu to rabata mokate mais pour nga mona c'est comme Sumgembe gauche ve gauche ko buka la TV gauche bon tokolo banini ana ba moyen pour Caleb Tukebana mbote na esika za na France na Belgique. Merci Jerry Kobetox.
te na bité ezali ba réponse na autre te mais kolanda bongo te biso tout to bata pasi tolukaka mbongo mutu asimba zamba la papa zate kwa comédien problème nanga eza nini omoni comédien okoma na mbongo mokolo nini mokolo tokoma na industrie ya cinéma obi bato boolala botolanda sondage ebimi Nigeria botoli Afrique du Sud place à botoli États-Unis place à deuxième place na industrie ya cinéma donc Nigeria komi un de premier Nigeria komi deuxième kota na Google so biso toolalaka te baka Nigeria batrisha biso mais ini edo azoboya $90,000 à contrat film si on a bana ko jouer bana 97 tilo na jouer combien de nzonzi ata pousse na nango za mutakala vraiment ozama mutakala vraiment donc mutakala mutakala ko na lingwele mais ko problème ezali to kwani na fomboka mboka mo boye eza siko to ba fomboka nini bato ba gérer ki yango balingi ko valoriser culture te na isa ka bato chaque fois Goldberg asalaka film moko aboya mama catch amoni ke non c'est distrait na catch donc finalement il est ta cinéma dans maman na l'art na ba payer baninga mais biso ka ande awa pays mo bozo to yango to senga na tata mokonzi ekolo ba fournir ba effort ba artiste comédien ba koma pele na ba norme taleti na oto mona vidéo salela ngo pe appel vient na biso aza na Côte d'Ivoire kao azobela Caporal Mulumba trio d'Asufa na minute na tala ngo lobby ba publier azobela makasi pour chez moi na mboka azolobela ngo chaque fois muta robenga muta na auto ça la vidéo sengi président vidéo la sombele ticket dernièrement ça na ba ministère Fali si oboze la jona kufa na Côte d'Ivoire après bozwa drapeau RDC bo matini kola ya cerkene bokomi ko honorer soki ngana ko bimela bino kanga bino bakingo parce que azolela alonga Côte d'Ivoire aya bozo aider tala comédien ninga zokufa tala artiste ninga zokufa donc mboka mo boye artiste mo na mbwa ke na kokufa ne kuna isa pasi mingi merci Jerick Ovetox toyebi ke ba comédien mingi ba koma obala ara mibali ya poto basi ya poto mais to moni bongo mama Kalunga mobali na ye o azali toujours fidèle pa na ye ti babala ni libala ezali lelo na habité pe libala ya président du Caprio moi sina za na pa moi na poto to moi na kini te moi sina moi na poto te bato belé ba koma oyo bato ba koma na ba thermomètre moko on est ba checker na lipeka ba tali twin Canada France na eso ba se tromper fort ça de moi na kin mais à vivre en mingi na Lubumbashi et puis ça relationnel à l'éloté bato belé ba boule relationnel à l'élo ya l'éloté ngasko le pesa nga kanda tantine moi commenter kyo DiCaprio pena suki yango basali suki yango endeli to yo mona ko olingi basala DiCaprio suki na model na yo foloti na mbongo na western asala suki ne yo lingaki donc ezala batu musu na poto lupa on a bango tikala no clôturer na veni mais biloba lobaka na internet na mama mama bonga tala la télévision kunki ya 14 pouces a ki pena via mama na bango te ma ola ndaka ba via ba artiste donc ngana e ba raté batu abungu donc DiCaprio abali na ye fi moko boye asali ya kid et comme yo na moni ko tantine mo akomi en tout cas basa potongo pena basila mayele na mutu dokola DiCaprio nembwa heureusement ça m'a confondre bango moi ça DiCaprio azani moi ça Congo ane moi ça potote et puis tant to bala ka basa potongo bolingo za partout bolingo ko kota na bar boke na toilette ya bar beaucoup tena moi sipe bolingani lobi po koke na mariage ya bolanda mbongo ti na landa mbongo ba comédien nini balanda mbongo on va bala déjà basa poto leti bala on va bala mibala poto bandoto mibala on peut kuna to c'est comme si bala na bango bon ba deuxième femme oh bon so mo bali pasteur ko to sana bali 12e femme et bon so moi na point niveau zarage moi na poto bali deuxième femme quinoise bon comme ça un problème na bino bande na bino basa poto ba mama YouTube pasteur to sana awa bali 12e femme to kena na mariage ne to ke filmer si moi na poto ça bali oui bi pasteur en église ne la côté héritier bande répéter na bieta voilà pasteur na ngakala na pese mbote bino je vais te dire 100% vérité pasteur nani pasteur Kass est-ce que la école lilo est-ce que la école Bible on se comprend abala 12e femme na kena couvrir na film moi na 19 petit moko ya bien abi pe na jumo bala vinanga mais babali 12e femme so moi na poto soka bali 2e femme quinoise donc il faut bala ya poto 2e femme so bali quinoise so mboka et comme problème allez wana boko bimisa ba vidéo vidéo bimi na Yougoslavie vidéo bimi na Londres bimi na Canada pona nini to koma bundisa mabala ba ndingo na biso na ba vidéo talent ya aska olangi basi bazo bima kaka basi tala na biso mboko yo anzambe mutu pasi ya mboko yo
Quel conseil nous repère? Carte mémoire à comment on a formatant. Mémoire conseil. Parce que là, Baba il a Jomo boy, Jongo siko. Moi si na ye asida africain na l'équipe na émission la sinda ko la sinda bilamba, mais ce que obi YouTube comme elengi moko. Jusqu'au niveau secret na bino pour bimisako na ba YouTube. Allez, Jongo pe ba yeko timbela obali mwana batu ya mama olangi. Mwana représentant de légal ya église na minute oye wana. So ake na obala ena ventiler le rôle à Kevin ce qui cassé. Donc et puis ça a 3 nationalités. Oh. Kambali wana. Mo Jono zo mona za elongi bogaro bibi bibi ba bogaro ba escroc fort ba limbisanga. Biso ba elonga ba milinga boye. Nga na za boga. Na za be bogara. Te biso bilonga ba milinga boto ka mo be escroc muke. Mais escroc hier on a ça un bon neuf négligé au match Kevin wana. Momini Afrique du Sud, momi musu ya Zimbabwe abimi. Donc hier ata maman na men Joana, mais nga pena na lobi to bona biso na serre na biso aska olani. Conseil nous offre ça aska olani. Oh na boy na bi aska olani ya boya libala wana ayeba kite oui c'est erreur atika yango. Yo quand c'est église lokoya maman olani ba olinga, maman olani na no permettre deuxième bureau te mabala deuxième bureau te. Parce qu'on a minute au serre na biso aska olani ndimi libala wana. C'est quand limite deuxième femme. Parce que moi, je maman on ma deuxième bureau, et tandis que l'église, on a ma deuxième bureau. Hier, on a ça souka na men Kevin, ce qui cassé. Donc, afin moi. N'habite. Afin moi, si na lobi na ke koluka musala. Nous on a éki na erobal. Parce que tu vas commenter na ça ba vidéo. Si yango bino bana maman olangi depuis batikela bino mbongo musala bino ko bala mibali. Bo fini ça si MC. Donc nga pena ko na komi yaya na komi mwana mama olangi donc on a continué na famille mama olangi Kevin akobala libala ne fait panzana nga na somba ka makamo e ko sala mate puis omoni mwana mwasi wana na minute ama pasteur so babele telo li solo CV mo ya mabe ataka mobala bato abotola ka epo niveau mais baza makasi na mona milima mabe na biso oza moni mwa celibat oza milima mabe eta dame noto ebite mais okotisi mobali oyo un bon neuf négligé au match na vie na yo po escroquer yo ya moni même na bande connaît ba telemelie libala ekufa soki Kevin a misaki mbongo et puis moi mobala libala bala bongo obala soki troisième femme soki quatrième femme yo ba mo ngo zo ngo et puis ça mon ça trop novela ça ba jara bomoni ba lobelera pasi au sentir on dit makele la jardin de dene bande ke ba olela ba jara ba ba bibala bo moraliste. Taka mutala fini si basomele montre or batindele cadeau. Ser na biso za asaki erreur ake tombe na mabuka escroc mo boye aboya ye. Soka zo mona ke mukile ko sekaye abalani na mobala kabwa na ye eza problème te nzambe akoki ko humilier yo après atomboli yo. Donc eza na ngonze eza parcours aboya na Kevin Kaswana. Sopona ngapena libala na eza suti. Merci, merci Jerry Kobetox, c'est des sincères, c'est vraiment presque à la fin, mais au solo libala Kalunga quand même. Félicitations à Kalunga. Libala Kalunga, et ça libala moko malamu. Ngana zo omani ngai na lobaka lokwa makamnanga za lokwa prophète. Omani na bali lelo, tito koma na poko vidéo ko bima. Et vidéo ko bima, ba to komi na bituma moya bata poto balingi te to bala bandeko na biso akini. Donc, Congolais na bité to lukaka nini? Félix Kabwana Kabila akabwana oh ezana ngo lukuta eza ba jena bango oh mimone ko baba kabwana ye so comédien bala mo bala moi sino kinto bala ne komi moi ça nguta ane bien te takuta lati bien te takuta verni oyo ba ta photo tina verni ya mutu azuma ngo na photo ataki verni ngo bien te takuta manzaka bakata ki bien te donc bokoma bokenda poto botanga ba ifasika bokoba mama YouTube kuna ko bana na yala bango mo sasa na Canada za elongi ko nyao ba makiye wana wana nani lisu yala banga mwasi wana zanga longi mukona biso na YouTube oyeba gete non iba éteint parce que on a bien na Canada mutazawana Marie-Laure à part Marie-Laure mutazawana susu nani anima kwakala ba on doit zawana parce que boso nani Marie-Laure wa balate abota te boko balate ko bota te tel yo bala moi masa age wana ke na menopause bali to boti to mona ngo malam mais yo bali non te nani yo bino bali ngana mwana mo bali te père na biso kuta daye mona 1949 fatike biso mona inane parce que au niveau moi pas la retard moi si ne sommes moi ça comment tu as 30 ans et Sili donc Marie-Laure moi kaza à ta femme seule moi ça la moi ya longue pour ta femme seule et puis mon Canada au balate ça qui ndogité
so sera na mso tangi komona na tanga communauté ponga na autorité morale na ye onandeni akena poto banami 2007 tile la zana mukanda te service nini papier nani mukanda ya assurance mali abala na immigrant congolais zo ke bala portugais na mboka mupaya est-ce que ça normal ça kindoki ça mvutumo parce que bango na basali ngomba na bango na mwana mobo ya uti mwana mwa uti bima mikolo na internet ana innocent bo soki komone essayer de pas na mayeko na tanga pena komone avec force essayer de pas na mazaka actrice ya bobo apa koma actrice ya nani ya ping pong amwa pembe bo so sali direct mwana beba le la kana kata direct sala ka remarque mais mwana ata na wale ana wale la ki pe mwana masala ka ba direct era olambela mobile fufu ezala te mais era sa direct ezala oso comprendre do ba ser na biso wana botika libala makalunga nde sali boye oya komeka akotinda mbongo nde botinda mbongo ipe crime kanganga po ndenge wa Canada tinda mbongo bakanganga na ipe crime nde pe bino pe boto limite défenseur à makalunga en tout cas oya komeka eza bilo moto tolera ngote e komi nini non so be bino botinda biso ba kodi fo bosaka na biso na olo bango ero miso boluka bokoti yango avant parce que soki kaka bameki omoni ka nde bazala bakoma okalunga alataki bien te okalunga sali mobala yango kutu ondire aza mwana moke bango bakoma na bathermomètre oyebaka ba age ya bato tala DiCaprio place bakomisi ye mwasi aza mokolo toye kotala boye mwasi aza ne kutu mwana moke DiCaprio bani théâtre nga na kuti DiCaprio na théâtre na TV mais nga na lingwele na internet nga bani théâtre na 1997 mais na kuti DiCaprio na TV mutu musoko bande eloko mo bolenge pe akoli nango ti siko bino bata poto bokoma na bathermomètre ya koyeba mwasi bino bosala basi na bino biso baartiste tobalaka bango bosali bango ay boyebisinga chéri bala oyo yayo paza déjà nani mwasi na oti na poto ozape na mwasi na poto ngai granga sobo nango ozanga mwasi na tuni na kini te na poto mpo na kini ozanga ye te mpo basantimetre na mwasi te owanga na mwasi na poto nalinga basa poto te mpo mampuya ekufelangaka a na kini na okufa kanga mwana mampuya awa ye azali na poto tie yako mon chéri envoie-moi tes vidéos on va faire l'amour na téléphone après lobi apublie nga moi eloko na boyela bango so olingi nga zwa avion ya kolia yango ya bio awa mais mafiba libala yango mpe bidéfenseur mama kalunga libala yango mpe okete babengisi yo te boko libala efo bato nyonso bazala kaka libala efo nalobi défenseur ya kalunga te nalobi kaka nga na défendaka baartiste comédien parce que tokomi kozwa baartiste comédien ondie bana mbwa moko boye kosakana na bango et puis ngai na yo te omoni prince fo tolobela makambo oyo bafille mosusu na bagarçon mosusu baza bapesa bango $100 batekaka basecret ya bandeko na bango bacomédien na bajournaliste ya poto oyo nyonso to alia mbongo ya journaliste ya poto atindele po ateka information na journaliste na ndeko na comédien alakama mabe vi na ye mobimba okosala dinzo ndiko kozwa succès te nalakeli bango mabe c'est pas normal donc ekomi lelo sujet pena boye bokota lelo tozolobela côté business balingani kutu na intel c'est quoi ça donc comédien akomi mutu moko ya kofinga kaka bongo ale yuma ya veo aotoke makala kami te mutu phénomène na kolia mbuma yango afinga ya biso a comédien pe babengisi ye na consultation donc comédien de mwana mbwa Barnabé aza na prison ça chauffe kuna aza na prison yango ye bazwaki opportunité ofinga biso batika biloko to abandeko na bango tosala nini tomemanga mopoto mpona mosala oyo batika biloko wana merci tomokende biso vraiment te bacomédien de vie chance oyo azokende wana ondi aza comédien azali pa saisai mais ye wana na kar omonake comédien lelo musicien na Dubai comédien mpe na Dubai bokoma mpe na système ya nsima fort boma obetisa na nsima fort te ngai te mutu naloba yango passer de la femme mutu aloba yango so olingo obwakela yango obwakela yango libanga epa na ngai nabi bien balobi bomo obetisa passer de la femme nde mutu alobaka alobi aconstate bacomédien na bacomédienne bakomi balesibienne trop abengisi bango boya to prier nga mutu naloba yango te et puis babiloko eza bantivale fo kodénonce yango nga na osepela te turo mpe bopemi na kokufa te otunisela no nasisa makambo apede okima makambo apede ndeni nga naza nano na mutu na mikili na Suisse ayebisanga jeki okoma pede te mpo na IST eza $3000 français ti oyo moluba cher oma te na kiti na vandi à l'aise banda na vandi na obouge te mais soki oza na ye yo mo mpe okonstate mais nga naza à l'aise mais eza eloko mo ya encourage te bandeko na biso mpona kaka jeep mpona kaka car okomi mutu ya cimenterie
kanenga na zakana nganya bivor bo tu n'as ni yebi déjà wa vraiment mutasi te comment on a ça pour ça autant ba komba ngo ba yebi ata ba bata mabiso ba bata manzambe te eza mabe yango moni na théâtre qui solo ke koti makasi qui pédale na to linya ngoti passer de la fois déjà sambela ki oh continue au kufa oko mapedeka pona ba jelo roi théâtre ba jelo bien ta ya modé et le roi ba jelo roi théâtre aussi mino pe kisi so bino ko sexa ba tu bien et sili aussi no ba final so aussi mino pe kisi oko mapepede oko mpe lesbienne moi na moi si bena que muninga na yo azo ça systématique ozo mona ngope normal mi sapi banini j'ai comme étant problème sur la souka vraiment invité peut-être ça le moins le bas de tout ni en côté rosa nini et loko ngana rolo baka ke oh peut-être yo tuninga te pona nini ke otuninga ma politique te aponga linga lobela mboka vous avez pas de politique nga linga lobela mboka mais ça y monsieur comme deux parties deux parties te menga linga lobela mboka makasi totika ndenge bakonza mboka balobi couvre-feu totia tembe na bakonza mboka te soki otie tembe lem so ba considérer mutali bomo oyo ba otambola ba $1000 wana so ta ba considérer comme omoni gouvernement omoni neti lobi na lemba nationalement monde entier lobi na lemba na terminus donc na présence na biso moko mutali boma bien deux pistolets azaki nango to monaki mutali boma ya mopo landi ofenti omoni obambe libanga ye pas zongisi mais tu as nazo sekola mutema ta yuma ona kuti na butu mutali boma mena opile ngana bika mutali boma mena ma ya terrasse to lo kuti tema imona nzela et mutali boma bien ba caméra bien $1000 bien iPad so ba biloko wana il faut boni yango na isa batu nyonso tu bana makanisa mabe na mboka oyo eza malamu ti donc mboka il faut etambola bien donc batika ba biloko wana yango moni ba bangisa bana poto mususu ko yakini ba ke insécurité za na Congo pona ba makambo wana yango moni na oke no pesa longonya obi na ba ministre nyonso nde ba olongwa na bango gouvernement ekweya obi nana ekweya déjà oh gouvernement ekweya ba bandela nyonso makambo zero siko mutu otikala nani tunanga nani nani mdaotika la jury comme le seul ministre à travailler na gouvernement oh nous surtout c'est Gilbert Kankonde ministre intérieur vice premier ministre intérieur on a travaillé avec les bango tout on a un nerf solide à compliquer ba batanga ma fait cesser bon ministre il y a enseignement primaire ah oui ba combat si jengu moko on a bundisi gratuité scolaire ta ta politique pour le bango avec force gratuité scolaire ba bundisa ngo nga kutu na age nango na mona série 7 mais natanga gratuité mais ba bana nanga ba motanga gratuit et c'est sengo mais ba bundisi yango donc batika biloko wana omoni mais otenga ministre la FCC to ko tama politique en pendambo so hotel pe na ngam pe ya cash ministre ide pesa tu fa longwa mi akas leto otangi komoni wana fa longwa yo posa kama mtaide pesa foto kotele yebe fa longwa ngana bi le seul ministre sanangage que moi Gilbert Kankonde muluma wa polondo wa mankanda mashi wa mumeno ah na moni wa identité te moni identité te c'est na moni identité on na wanga na te je suis du centre Kolo Congo Muluba Muluba Zimbabwe azalaka te ya Gabon azalaka te ya Brazza azalaka te na wanga na ngotsa sikoyo ata siko mu normal na ngefona kumisa ye et puis yera mtasali bien yo kasi na fesse okuta ministre bien bango tout basala la autorité morale autorité morale a dit on va réviser ça, on va revoir ça, on va faux. Tolingi Congo lelo basala pona peuple. Po bana poto bana ba bula bana je obike ngana mona père moyo tong hôpital awa boye. Basenga ye ba impôt ya makasa zonga ke tong saona Italie. Po anini mboka bana poto bana ba bula bien awa bande ko bebe investisseur bazala bula bien awa. Mais ba okima pona nini? Mutali boma na iPad. Koto bakati mutu koto basali boye makamona tout facile. Enlèvement, ba braquer. Ah il faut si là. Journée. Et ko si la makamwana, wana za ba jamike zo bana mais la ville est calme. La ville est calme mais chérie Kobetox couvre-feu oh vraiment ils bandit le 19. Ils ont couvre-feu pourquoi pe bit na mona za nani. C'est bon. Biso to yoka to ça ba pandisa ko to ko déformer formation te. Selon bandeko batali makambo ya corona balobi to emati makasi omoni bilo mususu tozo boya na biso ke corona ezate ngana za na muto na yebi omoni ngana ba na ondima corona mkono mona muto na yebi azana ngo ngana moni muto na yebi pena zwi corona na Congo nazalaka na ye namoni nazalaka na ye pake toza tofala na ye me nasololaka na ye tomonanaka na ye boyeboye mais azwi mpe corona seke corona ezali mais siko problème ezali tomilengela parce que awa pena kisi nango efficace na bozwi yango te donc l'état batelemelaka te so otelemeli l'état a yo moko oyeba sor na yo batuna bato batelemela l'état trop place sor na bango esuka wapi tondimaka mibeko kaka
mais sauf kaka ke 21h wana pe ngana osenga kaka 21h na pe moni bana tiangwa mutu muso ulongwa na bikuku ayaka na centre ville parce que 21h wana même soit na Henri ba revoir ka moi mke ba matanga koma da bikuku ngo ngana koma da ba bikuku wana ngana koma tiba kota ndako gizenge yalaka abenga ngo soki nini boye na tourna film mo boye wana mais na to ekitya seza munene moko do na mona condition vie moko za ba melano ba ma ya pompité en pleine capitale na ba bikuku wana ba melaka ba ma ya pompité ba ma ya ba source donc on comprend donc ba revoir moi air wana ba matisa ngata moi ba 23h et ça la bien même biso pe batalemba vraiment yo mona 17h 18h 19h 21h na victoire wana na habité au tchali kolo a puis pose transport ya lemba ya pamba mais 21h vraiment mais bakindo mona chef de l'état lobby a me ko changer mesure aboya ki je recommande tout bon to sala nini soka boyi bozongeli papa asengeli ko bia boyi to respecter nanu ya lelo ndenge ko banda wana to ebika za mutu ayoka ba matisa ngo to landa mama ba braza te 20h ba koti ba na banda kuté même braza lelo ko mi 23h donc ba matisa ngata ba matisa to ebike ngana ebika ayoka mais miso to sala a comprendre que peuple oyo et puis soko tali ya pachi omoni bilo muso so sala ngo ozana rigueur oui mais batu muso pe ba ozango amoni le na ina ya mo bolobi amoni Félix ngo vraiment akomi ba couvre feu 21 fois kutu kabila zongo ko moni kinwa aza facile à manipuler le babilo il faut faire attention là donc c'est un peu ça. Merci Jericho Betox ba dédicace na pas nani pe numéro de téléphone on a vu que ça la déjà mais ba ofi ba bungisa ba téléphone ba zongo pe liso. En tout cas, merci beaucoup ba dédicace na ba meilleur vœu na mon vieux Kanimbu Yamba donc espace auto za wana parce que to kuta na ba DJ Waka donc na okapide wana donc esika oyo ezape siège na répétition na pesi mbote na Jessica Mwadi depuis Australie et na pesi mbote na Adrisha motomètre beba zibe baliko finanga na bomba na kaka pas na bunga te to sola oh vient dans Londres ve Adrisha moni vraiment presque makama alinga sentir manifeste toi donc ve Adrisha motomètre beba zibe donc voilà une série en offrant na flat mo na coin côté station Salongo voilà wana patron donc viens ba ya côté business viens ba Ricky Kenzo viens ba tout donc wana penaza omoni bato wana baza bato basungaka pena ba artiste et comédien photo to ba valeur na bango et puis na pesi mbote na la patronne Bella Dinganga mwasi ya mwindu sa microbe quoi Dani Ntila na Dible et puis na pesi mbote na bato tout bala na Jericho Betox mutalinga finganga numéro na ngaza plus 243 90 36 30 165 et puis na bosanité Aurélie la luxueuse mingi bazalaka na Hélène la Katangezi donc moi na mwasi moko ya mbinga ya taille mais pas mesana mingi na kobenge la Katangezi parce que ba Katangezi bazaka dégâts donc merci beaucoup quoi. Question sur Jericho Betox. Question au salaire de mission presque na drapeau qui drapeau wana ezali drapeau wana ezali moi drapeau wana soit bénédiction drapeau wana jour ba reporter élection tala na mesa ya IDPS ya Fatia Telemi président Vitel Kamera Telemi drapeau batanda ezala drapeau na cha na tolo wana drapeau na ngati drapeau na ngaya yango soit bénédiction yango na loba batanda na mesa boy na kotambola nango partout même dernièrement na obeta moi tout le monde a tiré na okenango na la ça va tirer que drapeau ne batanda nango na mesa jour ba reporter élection. Merci l'invité la mission vraiment Jericho Betox nata au pessimisme vraiment 100% vérité les ala rande boy pe les garande boy toujours na ba bolu na mission confiance au pesa rabiso musala kitoko yango to se la bino mais presque na bosani Karine Mokondi félicitations omoni ko bima na chronique ko ya ko yemba natali nzemune félicitations akima mikolo na moi chronique ayemba yemba non ok aso yemba bien ayemba yemba non alanda ba distraction te ba délire ya kofinga na kawana susu po aloba ida ya tiki yango ayemba yemba nanu pa feli tikela biso ayemba yemba nanu et puis normalement ndeli bala ngo soki ezali susu bo reporter nanu po ayemba yemba nanu et ça bien soki eza soki kozala ba reporter nanu mais ayemba yemba po ngana sentir ayemba bien asa valeur moi faut pas protéger donc c'est un peu ça alanda ba bula mususu bazana ba poto wana te
lokola ba grâce mbizi aza suka na bula bongo wana mwa masa malonga pena opesa exemple na propos teni ezo engagé invité donc nyonso tolobi lokola cameraman abenda nga moko grâce mbizi bula Marie Laure Mwaka bula na otanga lista ba bula ya mwasi na Canada bula azanga kombo ya mwasi na Canada azanga kombo bongo na otanga banga kangisa yo ya saka na raté anima kwa kala bula osepeli ya sepeli te non sepeli ndeni anima kwa kala bula grâce mbizi bula Marie Laure Mwaka bula essaie de Panama bula asali lista ba bula ya 2020 potokota 2021 ono tangi ya libanda siko ya kina apara soki moko tangi ya kina siko ba kini ba bula baza malgré tout même sur suka mais manase buta to supporter kaka to ko kata mo bula mo boye bisanga na otanga ko moni ba petit na so ba présenter ba émission ba ebele so tele ba na kina standing to zana nani Bwanga Christelle Bwanga Deborah Bwanga uto bala moni kia uto bala to ki apeke mbali ana mbali na ete kasi baba yala kina bapoto musala bango yango wana so mutu ka bali mobali wana yete abotoli mobala batu donc mwana poto ko bala deuxième bureau te pasteur kuta bali 12e femme bon mwana poto boni boye ko komi nino et puis so mboka ba petit na so kini keba na bango donc yo so rêver azo bongisa ba systématique ayebi ko chérir mobali yo komisi mobali on dirait mwana papa leki na bino akena so biloko kuna tina poto keko so biloko kuna mena na serre na biso mama dongoma aza congolaise ya biso babala na fioti malambela ka fioti ata mosa poto mais misusu yoka bango te ala marie moko ana poto za kabongo mais rêve ba solution pa lambela ka kumwa papa vous comprenez mais ce tali air ya kolambela mobile ezate mais air osala ba vidéo basi tout apoto ba mosaka direct bango tout ba komi ba journaliste si on a battu tout le monde ba bazaki ba fanatique na biso bango ba koma ko lia ba monga code mutu ala États-Unis tindele mutu ala France code. Merci de votre cher abonné nous sommes vraiment Patrick Lukel le consultant la rate Afrique du Sud Gabi Mbouta mon vieux avec force Gabi Mbouta mon vieux la rate Diblin wana vraiment donc comme ça signé Diblin Mobimba mon vieux Gabi Mbouta moi nous sommes sur le sens oublié Samy le bonheur la rate Lesta numéro ça wana vraiment donc notre le toujours à propos tenir la rate émission ils ont engagé toujours invité dans un jury pour beto ça ça toujours ça la ngane gezalaka merci na Manassé Mbouta na sima caméra merci à mon boss de Bruno original de King na Londres un peu sombote ba o ba s'abonner déjà merci Nabino pe ba onal ba s'abonner te r yango mamba bien écoute na de Mbanza London TV bo s'abonner inchallah plus ces vidéos toujours zonga abonnez-vous toujours ya